Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Masolo. Pour la continuité de nos Masolo, et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. On est toujours au Seigneur de se révéler, nous s'enrôler, merci de nous. Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement le futur dirigeants. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire. Ne pas s'enrôler est sorcier.
Renforcé, aguerri et déterminé, le FARDC plus que jamais porté au front pour la défense et la reconquête totale de l'intégrité territoriale. Patriotes engagés, nos vaillants soldats font désormais conjuguer les ADF et autres milices de l'Est au passé. Demain, un air nouvel de paix va souffler dans le Grand Nord. Allez-y, les FARDC. Nous allons nous battre jusqu'au dernier sacrifice, donc le sacrifice suprême, de manière à restaurer la paix et la sécurité dans ce territoire. Allez, FARDC. Tu as la copie de la Constitution. On a été très polis, on ne nous a pas posé de questions personnelles. Monsieur Katumbi a dit à ceux qui est avec la police. Parler du pays. Il a su que... Welcome, c'est Welcome TV. Alors, Bouti Koyo Kanzembo Owana Kitoko. Balukayo na makambo, bango babosaniete, zambazali. Basaki butu mobimba, bango babosaniete, zambazali. Zamba mesale, atelemi na kembo, bandoki, bakutani. Nzeo moko trikitoko. Alors, peuple congolais, il faut qu'on la très maillée. Journée, ville morte, il fallait la lobby, et la qui échec. La population très indifférente au faribole des plaisantins. Les activités se déroulent normalement ce vendredi 9 mars 2018 dans le calme et dans la ville de Kinshasa ainsi que dans les provinces, en dépit de la journée ville morte décrétée par des plaisantins. Une ville morte totalement ignorée à la place d'une ville morte, c'est une ville très vivante constatée, des différentes constatées à Kinshasa. Les fonctionnaires des différentes administrations et des entreprises sont à leur poste de travail. Les commerces et les marchés connaissent leur engouement habituel en dépit de quelques hésitations observées tous les matins par crainte d'éventuels actes de vandalisme de certains inciviques. Les transports publics et privés sont visibles dans les grandes artères de la capitale et ont desservi toutes les lignes comme à l'accoutumée. Annoncé avec tambour battant par ses plaisantins, des commerçants citoyens, la dite journée ville morte n'a été qu'une montagne qui a accouché d'une ville, d'une souris. Alors, bandeko, ville morte, ville morte, ville morte vivante, batu basali na bango misala normal. Alors, bango bazo luka problème pour la distraire peuple congolais. Alors, makambu ezali minene ba combattants ya IDPS. Les combattants de l'IDPS se sont réunis très tôt ce jeudi 8 mars 2018
à Kinshasa. Après 1h30 de réunion, ils se sont séparés sur une promesse de se revoir plus tard dans la journée et de faire ensuite une déclaration en rapport avec les congrès du parti. Selon les informations de nos sources, les combattants se sont pris en charge. Les combattants se sont pris en charge suite à la léthargie qui affecte les cadres du parti. Les combattants de l'UDPS exigent que le congrès soit convoqué au plus tard dans les 24 heures qui suivent. Si ce délai n'est pas respecté, le secrétaire général et son adjoint seront tenus responsables de la grande prise qui s'abattra sur les partis. La tension ne fait que monter entre les combattants et leurs dirigeants. L'avenir nous en dira davantage. Alors la carte IDPS makamboza ya kubeba kuna pour déjà dans la sabine image mokabomona buzo bandenge zo sala manakati na primature eza bato IDPS. Alors on dit toujours ba information mona zotangela bino awa concernant élection. L'opposition est en train de se laisser prendre par son propre piège. On ne doit pas décider un bon matin descendre dans la rue avec des badauds en vue de renverser le pouvoir sous prétexte de réclamer la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au fait, pour l'opposition, la stratégie adoptée consiste à faire perdurer la crise afin de... Pour l'opposition, la stratégie adoptée consiste à faire perdurer la crise afin de pousser la communauté internationale à contraindre le président de la République à la démission. C'est pourquoi elle craint de participer aux élections, sachant qu'elle perdra et le peuple découvrira son poids réel. Cela dit, cette opposition est donc entre les marteaux et l'enclume. Alors, notre zoloba opposition, basant la poité, au lieu de préparer pour une élection, bango bazo luka ba marche, ba journée ville morte, taneti lobby ville morte, et simbi dangote, bat bakina bango misala, bat basali makamno sur normal. Alors, notre zoloba ke, ceux qui bat qui élection, population au monde qui baza vraiment faible, il y a monde ba lingité. Alors, ils ont participé à mon dirait primatique, il faut dire qu'on a beaucoup de majorité parce que dans la bâtiki primatique dans l'opposition, plus précisément dans la bâtue IDPS. Nous avons ce qui est la katina primatique, ata lelo neza la ngwana batu bakomo lo bati chiluba la kati ya primatique. Donc français goute lo bamaka mobulu. Mwana ya premier ministre azu sakana mbongo ndeko ya premier ministre na la Sabino Banda bota la bituma bimina kati ya primatique bazowe la nini ke ba pesa ye mbongo pa ke ne ba voyage. Mbongo ya l'état bakomi ko sakana. Wana baza banani ba opposant bandeko na ngai. Ba opposant ya IDPS bolingi pouvoir ba tchebili na primatique bokomi ko sakana mbongo. O ezate kono mise en scène, ce sont des choses vraies. Et tambo na ba réseaux sociaux et tamboli par-ci par-là batu bazo mona yango eza vraiment soni pe mawa. Comment se fait-il na kati na bureau ya premier ministre bitumba nengo na bitumba banani batafa ba membre ya famille. C'est regrettable. Alors on dit dans le bapé ce soir tous na sanga mawa to ti ko perdre frère na biso Dave azaka na Manor House donc akufa ki depuis avant-hier na Kisasa avant di awa yango moni mboka soki makama mabe tondi soki mitima mabe tondi batu bakoma kobomana. Alors frère azo ba business te kitoko na kata Kisasa sala ka business kitoko akika voyage il y a quelques semaines pour ça la boye et ça lui est passé akufi sans maladie. Alors les amawa wala to kokolo bateke non nzamba bendi non aza un frère jeune aza leke pa na ngai a ça la business na bien asonga ba appartement na ye donc liboso za la kutu ke non tangu azara na poto azara ba mbongo te ye mongo siko azui siko ki akomi ko tcha siko ba locataire ya batapoto akomi ko retirer les mbongo do akomi ko tangele mbongo oyo ya bandako ya zalango. Donc congolais komi motema mabe congolais akomi ko bomande ko ne likolo ya mbongo
de la même manière ba boma seke likolo ya flat hotel na ba boma seke akufa yango pe ba bomeli biso pe frère na biso Dave matanga za na Manor House donc o baza na besoin bazwa information boko benganga bu bengi madame F bo bengi en plus sabino place adresse ezali na Manor House ka pembeni ya nini ya libulu ya metro wana donc matanga za kuna bembeza na kisasa ekoya alors nde tolobi ke mitema mabe komi na Congo voilà pourquoi omoni ke lelo batu bakomi kobomana likolo ya mbongo batu bakomi kobomana likolo ya kowela bokonzi batu bakomi kobomama po balengi mutu a progresser te Congo la komi mote ya mabe voilà pourquoi neleza awa primature ifezonga na majorité parce que ba opposant baza vraiment na buzoba ba opposant baza vraiment na mitema mabe parce que monani na buzobo esalami na kati ya primature oyo bandeko ya Bruno Chibala ozomona bandeko ya Bruno ya premier ministre na bana na ye bozopunda bozopanza biloko pourquoi parce que bapesi yo mbongo frais de mission te wona za mbongo l'état yango na biso bandeko na ngabotala bongo na ozongela bino moza pasi pe mawa donc nde tolobi ke tosaka na mawa awa ya tozoli la frère na biso Dave na chela bino su nzembo ya sœur na biso Abigail ya liwa comme ça bongo boyoka bongo tozongela bino su Hermon. God bless you, see you next time, bye bye. C'est vrai, ezalaka likambo ya pasi soki nandesi yo te ntango mosusu okoki mpe koseka me banza na ngai nzembo oyo elongo eza mpo nabangisa yo te eza mpe mpo nakanisa yo bayo bawa te me eza mpo na benda conscience na yo oyeba nzela yango eza mpona moto nyonso lelo na bomoi na ngai nakoki lisusu te kotya lolendo nakoki lisusu te kobeta tolo tout est vanité dans ce monde lelo na bomoi na ngai lelo na bomoi na ngai nakoki lisusu te kotuta tolo il n'y a rien de nouveau dans ce monde liwa ekodaki nedeni na bobuki ya mibeko ekokisamaki na bele bakokoma nzoto kasi molimo te yesu mesiya na se ya mokili lokola moto liwa ekomelaki ye epesaki somo mpe kobanga tala motoki yango ebongwanaki makila liwa ezali nzela moto nyonso ebangaka nango papa te ebangaka nango mama te ebangaka nango mpe bambolombolo te ekokota na kati ya ndako ekozwa moto alingi oliwa asina motima mokola mbotama na yo oyebi yango kasi mokola bufa na yo oyebi te kati moto ozali baleki nzela nous sommes les pèlerins dans ce monde ezali nzela moto nyonso ozali solo putu kozongana na mabele liwa eponi moto te eponaka mwana ezali nzela moto nyonso esalaka pasi ozali solo putu nakozonga na mabele liwa eponi moto te bomoya moto ezali lokola molinga ekolimwa na mopepe ekokende lokola na nde na mopepe iwe esalaka
kosala pasi na motema ye moto ya motuya lelo akei na ye moto oyo azalaki kosunga libota ye moto nde azalaki kopesa bakose soki aza te makambo nyonso ekosima te lelo liwa ebengi ye motema pasi ye na libota bakolela ye liwa nzela moto nyonso tozali solo kutu kozonga na mabele liwa eponi moto te ezali nzela moto nyonso tozali solo kutu kozonga na mabele liwa eponi moto te bato amema nakubandana nane kosuka pena naimi minene bakenda batei minene bakenda liwa emema bango bato minene mpe bakomete kasi kokufa na yesu ezaliwa te ezalaka nde bopemi ezalaka nde repo milimo ya basubeni na mitu ya bato ebosanaka te batanse esika moto aleki ekoki jamai kobungala mitu ya bato kokabwania nzoto basi aliwae na bapota na mabele akozonga na mabele eponi moto te naka mokolo ya bokumi basusu bakoyeba orevare Désolé, écoutez votre maintenant.
Je veux qu'on donne la chance à Henri Mova Sakani. Intellectuel engagé, militant des droits de l'homme, plusieurs fois ministre, président du conseil d'administration d'entreprises publiques, ambassadeur, écrivain, scientifique, professeur d'université, amateur de sport, c'est un homme aux dimensions multiples qui arrive à la tête du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Né à Lubumbashi en 1962, Henri Mova Sakani débute sa carrière politique très tôt sous forme d'un engagement pour la défense des droits de l'homme, au départ à côté de sa carrière scientifique à l'INILU comme assistant de recherche et par la suite chef des travaux. Devant l'intransigeance du maréchal Mobutu dans la concrétisation du projet démocratique, il rejoint les rangs de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo en 1996, parmi les membres politiques de l'Alliance, à côté des jeunes militaires dits les Kadogo. Mouzé nous disait toujours de ne jamais oublier d'aller au peuple. Aller au peuple, c'était son expression. Et ça, on n'avons jamais oublié. Vous voyez que chaque fois, il est toujours question d'aller au contact du peuple. Fervent partisan de l'idéologie Révolution Pardon, prônée par Mzé Laurent Désiré Kabila, il fera son entrée dans le tout premier gouvernement de salut public comme ministre des Transports et Voies de communication après la prise du pouvoir par l'AFDEL. On n'a pas la politique spontanément dans le sang. C'est une dimension culturelle, on l'apprend. Il fut successivement ministre de l'Environnement, Affaires foncières et développement touristique, de l'Information et presse et porte-parole du gouvernement, vice-ministre des Affaires étrangères. Ceux qui sont engagés doivent être déterminés, n'est-ce pas, à poursuivre cette œuvre jusqu'à la fin. Nous devons continuer à travailler pour que justement cette flamme de nos héros nationaux, cette flamme qu'ils ont allumée, ne s'éteigne pas. Son expérience dans les relations internationales jouera sans nul doute dans ses fonctions d'ambassadeur près le Benelux et l'Union européenne de mai 2009 à juin 2015. Ambassadeur privilégiant la culture, la proximité avec la diaspora, la redynamisation des relations bilatérales, Henri Mova Sakani aura participé à la défense des intérêts de la RDC dans l'espace européen. En 2015, ce professeur d'université sera nommé secrétaire général du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Investi par le patriarche Abdoulaye Hérodian Ndombassi, il va notamment instaurer plusieurs nouveaux concepts qui permettront au PPRD de confirmer sa place de première force politique du pays. Ubuntu, c'est reconsolider, revaloriser la social-démocratie, notre idéologie de base. C'est ce qui constitue le fil conducteur de la pensée de Joseph Kabila Kabange. Ce pays a souvent été l'objet de beaucoup de convoitises. Pourquoi nous faisons ce café pour incruster et consolider la conscience nationale. Professeur des relations internationales et de communication sociale à l'université de Kinshasa, Henri Mova Sakani est vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. At Leica Mobile, we do things your way. With our new UK Plan Super, you can now enjoy 6 GB of ultra-fast 4G data, unlimited. Welcome TV. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Welcome TV. Vous informer, vous former et vous divertir. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Professionnalisme dans son entièreté. Welcome TV. S'informer à toute impartialité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Nous partageons avec vous la joie de vivre. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Une grande chaîne de l'actualité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne.
Welcome TV. Projetez-vous. Welcome TV. Voilà, vous avez attendu et vous avez compris. Grâce à son initiateur, le pasteur, bienvenue mes allées. Rejoignez-nous sur www.welcometv.co.ik et vous ne serez jamais déçus, car vous informez sur notre devoir. Welcome TV. Welcome TV. Et votre chaîne. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. And every day I have learned from you. You made me a better president, and you made me a better man. Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. You made the White House a place that belongs to everybody. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you have made me proud, and you have made the country proud. Malia and Sasha, under the strangest of circumstances, you have become two amazing young women. You are smart and you are beautiful, but more importantly, you are kind and you are thoughtful and you are full of passion. And you wore the burden of years in the spotlight so easily. Of all that I have done in my life, I am most proud to be your dad. Yalelo namoni ekoki. Est-ce que yokozwa temps ya kolinganga ye comme d'habitude potomeseneki lokola bana ya meme otikinga moko ya fere mawa mobimba na yo ekokana na papa Pogote, why you leaving me? Why you leaving me? Pourquoi on dit mi otikanga? Gamoko na mawa. Oh rappela karangai, oh mwana nanga, na salaki souvent, chéri kadeonge, yondo remplace qui, voyo zazozi. Oh rappela kangai, bon mwana nangai, nazalaki souvent chez Bambi Pepoe. Yondo remplace qui, boyo zasozi na Oh désormais ngai, moto ya bolingo, oye komisaka. Gigi
Wester Naboya Kolimbisama revoir nanoba calcul na yo papa vétéran siala nazaka kawayo eba lelo ya ekomi nyanga héritier wata ekomi na beta seke ona yeba soki chéri lelo tozonga come back to me. Au cœur fidèle, tout est accordé. Tu m'as promis l'amour et pourtant tu m'as déçu. Je ne sais comment m'en sortir. Mama, 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 Dala okomi kokumbanga nzela liwa na mérite te punition ya boyema ya kiroje. Bolingo na bondeli yo amour éternel ozongiseli ngai ya tembu James Charlie ozamabe ya giroje ozakolo ya lelo ekomi trop tard ya lelo ekomi trop tard